Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi nazala nesongo makasi tango na tele makali boso na poste téléviseur na bino pona ko présenter journal ya peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso bozwami na lombango to fongoli basongo la biso pona kotasa bino ke na sima ya victoire ya na bango liboso ya ba panthère ya Gabon ba léopard ya République démocratique du Congo ba ya mama ki kitoko mardi 20 juin et pa na yemoko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a promettre bango soutien ya gouvernement héritier Mapindemi Naomi Wonda ba pesi bino ba détail. Nasima ya victoire ya ba léopard ya République démocratique du Congo liboso ya panthère ya Gabon week-end eleki na 2-0 pour na compte ya ba éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 mardi 20 juin des chefs de l'état Félix Antoine Tshisekedi ayambaki délégation ya ba léopard et kambamaki na ministre ya sport Kabulo Mwana Kabulo c'est-à-dire ba membre ya staff technique pe quelques joueurs oyo bazalaki présent na Kinshasa na maloba Banaye, chef de l'État, à promettre na ba léopard soutien total ya gouvernement pour na mat na bango ya suka oye bako beta contre Soudan na mois ya septembre oyo victoire ya RDC ezali obligatoire pour na qualification na CAN Côte d'Ivoire 2023 oyo chef de l'État yemoko alobi à cause la présent na match oyo ya 6e journée ya ba éliminatoire ya CAN 2023 bosimba ke ba léopard ya République démocratique du Congo bazwami na groupe I et pas Iwapi Bazali ko occupé deuxième position avec 7 points. Nasima ya Mauritanie Oyo ezali na 8 points. Gabon aye na 3e position avec 7 points. Pe Soudan aza na 4e position avec 6 points. Le 19 juin, Yamboula nyonso monde entier va célébrer la journée mondiale ya lutte contre drépanocytose topé anémie SS thème oyo ezala qui retenu pour la édition 2023 ezala qui bongo dépistage précoce égal meilleur choix fondation Denis Nakiro Tshisekedi ba pesibino ba détail oyo bolanda yango na nzela ya Stéphane Skande pe Nathalie Kaila Kapenda.
na sensibilisation notamment tomoni dépistage précoce topé électrophoreuse bakisa prise en charge ya ba maladie. Première dame ya République démocratique du Congo Denis Nyakiro Tshisekedi na nzela ya fondation na ye akomisi lutte contre maladie génétique oyo likambo na ye na sanza ya février 2023 distingué première dame Denis Nyakiro Tshisekedi asalaki pose ya première pierre pour na ba travaux ya réhabilitation pe ya rénovation ya centre ya médecine Miss et anémie SS oyo na momesano ba bengaka yango centre Mabanga ezali situé na commune ya Kalamu centre kaka moko pour la population na prise en charge ya drépanocytaire bota la bino moko déjà ndenge ba travaux ezali ko évoluer kitoko nyonso etami na disposition ya ba technicien pour bâtiment oyo ezala bongo kitoko na dessin oyo bozali komona et kozala bongo livré na délai moko consistant selon coordonnateur technique ya bureau ya contrôle ya centre mixte pe anémie SS souka ya misala ezali bongo prévu d'ici fin octobre 2023 ba préféré construction totale na place ya réhabilitation et sengeli boye bake construction ya bâtiment oyo bozali komona ezali kosalema na ba norme ya ba hôpital bazali ko tenir compte particulièrement na ba catégorie ya ba malade aération et kozala bongo ya kitoko hôpital et kozala na capacité ya 150 lits ba service élargi et kozala lokola ophtalmologie dentisterie pe misusu et lobaki bongo coordonnateur technique et sengeli boye balisusu ke nangonga oyo ba travaux ezali kosalema ba malade nyonso bazali interné na centre yolo médical wapi epai prise en charge na bango ezali kosalema kitoko kino ba travaux na bango nyonso ekosila fondation ya épouse ya chef de l'État Denis Nyakiro Tshisekedi bazali ko appuyer régulièrement centre oyo na ba produits pharmaceutiques pe ba matériel grâce ya partenariat na ye topé to bo sanité cellule conjoint ya bureau ya chef na baso mosusu bosengeli koyeba ke synergie ya basyndicat ya baenseignant République démocratique du Congo baorganisaki assemblée générale mardi 20 juin na Kinshasa 4.2 ezalaki na ordre du jour. Nathalie Kaila Igong Singi bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Général demande au gouvernement de la République. Basangalaki na assemblée générale synergie ya ba syndicat ya enseignants ya République démocratique du Congo nanzela na yango Sinekat FA CCT SIADEC pe Kofevid bazalaki kolobela 4 points na ordre du jour, c'est-à-dire organisation et examen d'état 2023, situation ya enseignants retraités injustement, portion ya 10 000 francs congolais oyo bazali kolongola na enveloppe ya enseignant, situation ya enseignant désactivé. Awa tolobeli makambo ebele, makambo ya examen d'état, makambo ya enseignant retraité, makambo etali ba ponction oyo bazali kolongola 10 000 30 000 francs congolais na salaire ya mobalakisi, pe makambo etali ba enseignant oyo basila ko désactiver bango kasi kino lelo oyo bapesa bango misolo na bango te. Na makambo nyonso tolobi awa balakisi bamoni boye pe balobi na Bulamatari likambo liboso pona makambo ya examen d'état bango bamoni te Bulamatari azali na kokoso ebele azali na makoki te na mokolo lelo yango wana examen d'état oyo esengelaki esalema le 26 juin basengi balakisi basengi ke ba reporter yango na date ultérieure po epesa ndingisa na gouvernement akowa koluka misolo po afuta ba prime oyo ya ba inspecteur ba intervenant na ba agent oyo basengeli basala correction ya examen d'état. Bosimba ke synergie ya syndicat ya enseignants ya République démocratique du Congo Sinekat FA CCT SIADEC pe Kofevid basengi na ba inspecteur pe ba intervenant ya examen d'état basasume pe basa la pression pour na ete likambo oyo gouvernement akota yango pe bazwa ba réponse moko ya kitoko ba revendication oyo bango bazali kosala yango pe ezali ko constituer na ba jour ezali koya
pour na bozongi ya année scolaire 2023-2024. Teddy Molongo, candidat député national pour la compte ya UDPS, a organisé qui matinée politique moko na quartier Matonge la commune ya Kalamu et pas Iwapi ba invité ya ndenge na ndenge bazala qui présent. Héritier Mapindemi a fait 6 minutes ba détail. Teddy Lokongo, Oyo Azali Moko ya cadre ya Union pour la démocratie et le progrès social a organisé ki week-end eleki matinée politique ya Kafu na quartier Matonge mingi penza na commune ya Kalamu et pa Iwapi tomona ki ba section ya ndenge na ndenge ya Union pour la démocratie et le progrès social ba yaki wana pona koyoka nini maître Teddy Lokongo Oyo Azali Moko ya cadre ya UDPS azalaki koloba pona tina na bango ezalaki bongo ko sensibiliser ba combattant ya IDPS mingi na ba section ba vandi na commune ya Kalamu pona kotala ndenge nini ba ko se préparer pona l'élection ezali koya ba enjeux électoraux ezali vraiment très important na tina wana ba combattant ya IDPS esengeli ba milengele pona koluka kopesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat na décembre 2023 pe kopesa Union pour la démocratie et le progrès social majorité moko écrasante pour permettre chef de l'État à diriger mboka selon vision na ye bosimba ke message ya maître Teddy Lokongo ezalaki capté 565 et pas Iwapi ba combattant nyonso balobi iyo bango nyonso na sima ya chef de l'État soutien na ye ekozala bongo total bosimba ke kaka na même cérémonie tomonaki ba invité ya ndenge na ndenge bayaki pe pona ko participer na matinée politique o ya Kafu et salimaki na Matonge bosimba ke maître Teddy Lokongo lokola candidat na l'élection il y a décembre 2023 azali ko mobiliser pe ko telemisa ba combattant mingi penza ya ba section nyonso ya commune ya Kalamu bazala mobiliser pona maponomi oyo ezali koya IDPS azala vainqueur. Donc musika veut dire que toye pour soutenir maître Biso IDPS ça on est donc veut dire que boye belé soutenir la vision ya chef de l'État son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. CAA ateli ba client na Airbus A320 mobimba po ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele
timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, c'est mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Na couleur religion mosengali koyeba ke centre de réveil spirituel na bokambemi ya évangéliste Claude Kabunzi Walesa baza kolenge la veille monene de prière vendredi 14 juillet kuna na stade de Martyr. Nathalie Kaila Kapenda. Shalom, les évangéliste Claude Kabunzi Walesa, ministre de la Défense na gouvernement Jésus-Christ, toujours qui est na stade na banananga et belé na simananga. Zambarakisi na centre wana tomoni biso toza likolo mais tozomona na centre wana moto ezobima na kati ya centre wana eza na biloko ebele salemi wana baceremonie bakisi bondoki ya ndenge na ndenge ya kati ya centre wana biloko ya liboso tokodétruire puissance wana satanique to remplacer makila Jésus-Christ na place wana centre. Nom de Jésus. Tozo bondela. Tozo longola moto oyo batiaki place oyo. Moto oyo batie place oyo pona ko détruire mboko oyo. Moto oyo batie place oyo. Eza place à martyr. Seigneur lelo. Ezali place moko inoubliable na kati ya mboko oyo. Lokolo eza place à martyr. Tozo changer ngo. Yondo salaki na Golgotha martyr à liboso ya monde entier. Makila na yo etanga na place oyo. Na minute toza kati ya koloba. Loboko na yo monisama. Nguya na yo se manifester. Et puis eloko a mibale o tozo sala ezali ke toza ko dédier journée à le 14 juillet na maboko nzambe. Toko sabela de façon que batu o bakoya biso a partir ya mokozamboka tinase. Tout le monde bakoya. Donc bazo bénédiction. Batu babongo la mitema. Batu bandima yo. Changement total et salema na mboka oyo gloire na Nzambe se manifester que bato ebele bazo changer mitema to bika bakambo ebele zo changer na kati ya mboka à partir ya prière tozo sa na stade oyo ezali pona mboka mobimba tout le monde akoya na mosika ata na ba pays mosusu kokota gazo kotawa amona loboko na Nzambe ata bana ne batikali mosika bamona loboko na Nzambe lole fongwama loboko na Nzambe monisama yo yebi moto na moto moko na moko akoyawa na loboko na Nzambe kokutana nayo bato basepela bato balia bato babina bato baseka bato bazo repos o baza charger o baza na fardo bazo tambola nango bato bayebi na ndenge bakolia lobite Nzambe tozondima ebele bakokutana nayo topesi merci okotika na Nzambe na biso na makambo tu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Congo pour Christ, CPC la mokuse elongona évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila bango pe baza kolengela des grandes journées oyo babengi yango campagne d'évangélisation kuna na stade de Martyr. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de Martyr. Ezali seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade de Martyr. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15
au 17 août 2023 na quartier général il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ oyo ezwami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Taureau. Bon à CPC 2023 Gana Zangate. Église Eden na quartier Matonge et Kamamaka et pas docteur Achille Nkoi Impoko bazali kolengela 3 journées il y a enseignement paix délivrance du 28 au 30 juin na thème le mystère de la croix. Bolanda ba détail et le ngona héritier mapine mi pe igan ntingi. Ministère de délivrance intégrale, Église Eden, Babengisi Bananzambe Nyonso ya RDC en général, paix en particulier ya ville ya Kinshasa, na 3 journées ya enseignement, paix ya délivrance. Thème na yango ezali le mystère de la croix, le mystère de la croix. Ma bomba mi ya ekulusu, ekobimisama, et pas ya docteur Achille Nkoi Impoko, yende mokambi ya Église Eden, Bobengisami Nyonso, boya ebele, thème oyo le mystère de la croix et Kobinisa Mabomba mi ebele ezali tiré na livre ya 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 18. Bon Simba ezali mokolo nini mercredi 28 juin kino mokolo ya vendredi 30 juin 2023 na église Eden oyo ezwami na adresse oyo Simba yango avenue Ikelemba numéro A9 quartier Matonge na commune ya Kalamu référence 2e niveau en face ya hôtel Inter Matonge. Biso yoso tokutana na lipango na biso pour être jour le 30 jour à indépendance to kangola mapena lipanda na biso spirituellement to saisir opportunité oyo kozanga tende ko yaka yako saisir opportunité oyo orateur na carte dans likambo ezali ngai humble serviteur la bino le docteur Achille Nkoi. 3 journées d'enseignement puis de délivrance. Mwana Nanzambe, au Kangolami, au Bikisami, Yaka Koyoka Yomoko pe komona kimona meso, le mystère de la croix et l'ongona docteur Achille Nkoi Impoko. Dans ça les 28, les 29, les 30, Boya Ebele, Limete, Kasavu, Njili, Kisasa Mobimba, Boya Koyoka Mateya Siki Siki. Pendant 3 jours, Mobimba, ezali na adresse Kakamoko, avenue Ikelemba A9, quartier Matonge na commune ya Kalamu, référence 2e niveau en face ya hôtel Inter Matonge, église Eden ba Bengisio. Pendant 3 jours, oyo, okoyoka ba enseignement ya Kafu Kafu, pe délivrance na yo, ezali assuré. Cordial, bienvenue à tous. Dans l'enseignement, vous koyeba ke itema tindolo istaba fongoli ba biro na bango po na ba inscription ya année scolaire 2023-2024 inscription boyeba ke ezali gratuit ndenge Stéphanas Kanemika Libristo to batal sibino. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023 les kakaos ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala
kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique, théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilite. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Yoka, ba formation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo somi na kati ya Istandolo, avenue Aérodrome numéro 3930, quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat Ndolo, mfumu ya formation technique. olinga koyota basapato ya qualité boyeba ke place eza se moko na 7e rue Limete epai ya Papa Griffe Igor Nsingi héritier Mapindemi. Pasi na ngai eutako apio olingaka basapato kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto, basapato ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te, bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre nous allons na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été pourquoi? Dans ce rôle, on a fait un gentil Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur gentil Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait mon compte au Bonaïri qui m'a politique, peu moins ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on a devoir dans la salle sur le terrain na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit na peu monsieur on a ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé na salle de kanda nyo subo yo et l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais Bali ko soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc client nous soit pour Dakar. Oga ngo papa Chris Mawa. Ngo ba biso mama. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science na vina ngati. Donc je suis Ria Awa. Ozala osala fête. Odia ba million sur la fête. La tara pesa Awa. Ozala na mariage la ta Awa. Ozala sapato ya munene, ko la eli. Yaka na odimina ngo ko ngwa yemo. Ko kawo. Ozana oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi osala comme il se doit otaki bate saki Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Et là, on est sur la journal, le peuple yango et comme na suka. Merci mingi.
na Rite Kindu na Naomi Gonda na Nathalie Kaila bango bakumbelaki édition ya lelo na sima caméra tozaki bongo na Igor Ntingi montage et sima maki na Christian Kangebeni Pepitu Monsia journal pour la peuple les coordonné par Stéphane Skande pe supervisé par Richard Mapinde Bandeko botika la malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi